Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux: bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149 $. Ne tardez plus, visitez ggLink.com. Ne tardez plus, visitez ggLink.com. Tindika Télévision, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro. Les conseillers indépendants autoproclamés du chef de l'État, Kamwasi Tshilombo, Nazana Essengo Makasi représenté émission Lelo, Ngai Nabino, comme d'habitude, Tokutanaka, tout à échanger, toujours plus d'informations, vous avez commenté, ça nous va droit au cœur. Merci en tout cas, na Bino no Sobolingaka Tindika. Chaîne Nabino, il y a chaque toko sola lilo makambo belé relativement na makambo zoleka bateke na bayaka clair eza mingité mais to sola toko me rappelle ko recadrer monsieur Nsafu ba propos na ye comme leka mais toko na kozongi se muke kaka dengeza la kasoko simbi to simbi. Tokosola masolo ya Macky Sall, président ya Sénégal, président en exercice ya Union africaine, ba propos na ye to allocution na ye na New York, na États-Unis d'Amérique, to beka olobela ngo muke na émission pe ya lelo. Et chers internautes, tous les la biso na bino na émission lelo kaka ndenge zalaka, attachez vos ceintures et yinda kaka. Chers internautes, je crois boyoki nouvelle mokonzi ya mboka mfumu Waditunga Fachi Beton ayoki sango ya insécurité, trouble entre Bateke na Bayaka. Nayebisi bino makambo yo ebandi kozwa tourningi mususu na Kinshasa toyoki na Tchangu. Lelo bala ko identifier bato oza muyaka to oza muteke. Pourquoi? Parce que ba échoué côté ya Bandundu balingi mavana na Kinshasa, bana ya Kinshasa, bana ya Tchangu. Kinshasa toza nongaka moko. Tribalisme awa ezalaka te. Lingande konayo congolais. Bosala très attention. Bokabo la vidéo oyo partout. Tolingana, tocha Kinshasa oyo moto te. Toko regrette biso moko. Muta ko salisa yo akozala te. Notion ya machette. Notion ya kobomana ezali ya biso ba kongolete. Habitude wana da ya biso te. Boke ba boda ko adopter makama bapaya. Okobomande kona yo, oko regretter après. Botika
botika botika. Botuna ba pays oyo ba connaître ba guerre ou la guerre civile balelaka balelaka. Botala même après pillage Kinshasa nenge komaki nana zalaka batu bazolia bilgir biloko bangulu oyo biloko bangulu balia katolia ki na Kinshasa batu bapilla ki ba biloko na camp ba soda après quelque temps biloko no so bapilla ki ba mangi na camp ba radio ezongi na cité donc bateki mapa ezalaki passe na Kinshasa batu bapilla ki ba pharmacie bakobe komela kisi ya kosu kosu pona nzala ba beta tout ba sia tout donc ba histaminique batu bazo melango pona nzala yango boza koluka eya na Kinshasa et vous allez regretter yo so ya biligi biloko bangulu sikre na Kinshasa ezate botika ko souhaiter ko boma na Kinshasa et ko zala bien te tolamuki na tongo tomoni ba journaux et commis oh les torchons brûlent entre ministre près le président de la République na ministre intérieur à Selo. Je vous informe, c'est faux et archi faux. Nana Manouanina azali ministre près le président Aouti na IDPS. Aselo Aouti na IDPS. Nini linge créer le kowana o ya lukuta. Eza nini? Boyo kalisolo. Tangu batu bakufi na kwa mutu. Bazo luka solution. Batu bazo mona nati. Même lelo Adolphe Muzito bali ko beta tolo matin midi soir na ba radio à la une ye. Non. Eza implication ya chef de l'état ye moko. Na makanisi ya son excellence Nana Manouanina. La princesse Soukou a continué à Cambouana parce que na ba attribution na ye en tant que ministre près le président de la République. Azali na devoir ya ko accompagner les chefs de l'État na makambo etali cohésion na unité nationale. Na cadre wana nde balukaki ba les voies et moyens ya kozongisa cohésion na unité nationale. Nde batindaki balukaki le deux responsables, c'est-à-dire le chef Kiamvu Yabayaka oyo apelesaki moto kuna alimwaki na kasho bandeko boyo kalisolo mutalimwe na kasho bakangi batie na kasho kuna na bandundu alimwe batu bana kwa bazaliko alimwe luka mutamwa na kate kuna batu bakomi ko bomana lisolo ekomme pa ya roi mini Congo zombie alukiye pe na mystique ba récupérer awa na Kinshasa bazuye ba ibisiye Kiamvu vutuka kunagata kende ko boma moto oyo moko pelisi il a accepté babengina kamususu ko bomoni oyo Aselo VPM ministre de l'intérieur ayambi bao ba proposer bango ba accompagner le deux responsables yabateke na bayaka bakene oyebisa base na bango bachanase. Chers internautes, groupe wana oyo Aselo ayambi ba exijaki mbongo katuku bianza avant to kene to mana lokotro moi ne fiske moi de la part basi pe moi une partie na numéro basengaki bapesi bango baya bamwana ti tout la mwisi kizaka équipe oyo ndimaki bakende base sacrifier bakei accompagner na roi mini Congo roi ya basuku
bake pona akalmi. Bon na ba image sikoyo oyo nzotiela bino. Basilisi baye pour passer le rapport d'un chef de l'État. Tango ba monga na ba TV ke mokonza mboka yambaki bango, babongi. Oh président Pesimbongo. Oh ndenge za wana fo ba de la part. Derrière comme ma légitimité. Oh voilà tout faux chef coutumier. Oh voilà. Maintenant, elinge si la bateke la bayaka, elinge comment entre bayaka. Kuna ezalaki makambo ya légitimité te. Ezalaki makambo ya l'auteur responsable direct. Responsable à accepter à que sa batuna yekuna bochana se. Fini la récréation. Poto oh non, oui, azanoko, mais fallait pas y akende. Mais ce qui a calmé le côté, monsieur a accompli. Bota la ba image, ndenge responsable, l'auteur, basololaki, na responsable ya ba teke, avant bakende kokoti sa kimia na kwa mutu. Bota la en image, tozongi, tokoti pe na makambo mususu, et puis, toko conclure émission yo en beauté. Regarde. Oye salami biso tosengi na bakoko na biso bolimbisi bakoko na biso balimbisa biso pamba te biso pouvoir na biso emonaka makila te me ndenge makila etangami awa chef Kiamvu oyo akendaki na kati ya plateau yeyo ayeyi epai ya ngai ndeko na ye Minikongo po ete to assurer président de la république kimia baoyo bakokota na nsima na sese ya baintérêt politique biso esi tosilisi makambo oyo na bokoko tosali cérémonie na biso oyo na butu ndenge tokomi minuit 1h tosilisi masolo na biso oyo pona kosenga bakoko na biso bolimbisi. Merci. To décider que mokoli ya lobi le 7 septembre tokobima Kinshasa po tokende ti esika wapi bandeko bazokobunda po te chef ya bayaka apesa message na ye pa ya bayaka, chef ya bateke bapesa pe message na bango pa ya bateke po toya ko répondre chef de l'État na souci oyo azali nango même na mobembo esika azali ya komona ete province oyo etekala nani kosala makambo wana te kimia ezonga. Merci chef Kiamvu azali wana soki akozala na message pe ya kopesa na ndeko pe ya muteke akozala pe na message ya kopesa. Merci. Oui, ndenge chef Minikongo alobi tokokende ngai na obenga bayaka nyonso bakobima nakoyebisa bango chef de l'État aboyi makila etanga kwa mutu eza pene na Kisasa pamba te benemi bakoki okotela biso na capitale na yango tokokende lobi le 7 tokoma kuna pe ekozonga nasuki wana. Mon message est grand chef, et l'okonini ezo assuré biso ke yode ki avuka sobolunda po bayaka bazolanda. Bon,
bayaka bazolanda ngai bayeba ke nakiyaka balobaka mamba mateki mbuta mamba mateka mbuta mahoi huni ndenge nga moko nakokoma kuna oyaka nyonso akobima nakoyebisa bango po pe ezonga pe kozonga libela wana nakiyaka nano bon ikwenda tukwenda ya chef muni Congo kukwa mutu una sektere lietua ele masha to kotisa ngemba nzingu kali kuliaka entre bateke ya bayaka botero Mbote. tomoni lisanga ya bato bosangani ebele awa ezali mpona occasion ya nini Awa tozali minuit 30 na date ya le 6 septembre. Le 6 septembre. Le 2 septembre, Nazaraki reçu par le chef de l'État. Ngai grand chef coutumier traditionnel Suku Mini Congo. Pour un problème oyo ya yaka eteke na kati ya plateau ya bateke na plateau Lunda na territoire ya Kwamutu esika wapi bandeko ba zokisani bapota ya bakokufa bakufi pamba te rankine oyo ekotaki ya bandeko na biso bayaka basuku bateke bambala pona arrivé ezalaki ya grand chef Kiamvu. Awa na droite na ngai c'est le grand chef Kiamvu, chef ya bayaka, chef Kasongo Lunda. Na liboko na ngai ya mwasi c'est le chef du village ya bateke na secteur ya 3 bateke sud esika wapi bandeko bazoko kufa esika wapi meme lelo libembelali biso tango bayambaki biso pa ya tata mokonzi ya mboka qui est le premier chef coutumier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Chef de l'État asengaki na biso na ngai personnellement le grand chef Mini Congo nakende ko établir paix esika bandeko babandaki komiboma yango wana obima na biso na kati ya cité de Oya to prometaki chef de l'État ke tokokotisa kimia ngai namonaki makambo ya tradition esukaka na tradition nakendaki ti koluka kombo na yo nani fandi na mboka nini na secteur nini pe na territoire nini? Ok, kombo na ngai Ngindu Kapenda ide na fandi na ferme 7 na secteur ya Toa na province ya Mai-Ndombe na territoire ya Kwamutu. Papa tozomona ona arme na maboko na yo koyebisa biso comme na maboko na ndeni oza soldat d'abord bien oza civil? Ok, nazali premièrement civil. Ok, bon arme oyo comme na maboko na ndeni? Ok, arme oyo ekomi na maboko na ngai babetaki ngai yango na sima kobeta ngai yango nayebaki te keno bayaki koatake ngai mpona bimaki nayaki na balabala nazalaki na ngai elongo na baleki mosusu nayaki na bango nga tokende totala nanu ndenge nini na balabala mituka ezokoleka to te nde nayaki
nde na bato oyo bazalaki na moto alataki manton ya mulai abombaki munduki na ye na nsima comme nazalaki na protection na ngai na yotambola na yango na nzoto moto ya munduki atelemi kuna moto ya moto azalaki wana abaloli moto atalisi nzela ya kokende muchetu apesaki bango boni bino moto arépondre ngai te na balukaki mokongo ngano nakende epai ya nokonoko bikana place na entrée o bokotelaki boutique moko to utilisaka biso nyonso meme na baferme soko ye wana te okiye na mako na bikana nde ntango nake noko pesa biso almet pesa biso makaya tokende na yango me nayokaki na mokongo na ngai arme eleli masasi gagagagagagaga na balukaki natalaki nsima na ngai moto oyo alataki manto nde moto abimisaki yango nga bazali bangunia nayebaki te balukaki na baleki tobandi kolanda ye moto ya moto ademare ntango moto ya moto ademare abandi kokima elongo mpe na ye asilisi chargeur. Voilà, et puis on confirme bino que il y a rien entre Nana Manwani na Kiumba la princesse Suku Fumubuku Mulongeshi wa Kalasa na le VPM Aselo ministre ya intérieur. Bon, badabana na IDPS, les loups ne se mangent pas entre eux, comme on dit. Voilà, je crois, pour retenir quelque chose, pour la légitimité, et puis chef de l'État, aza libre, il y a le choix, il y a mutu oyo lingati dans la mission. Oyo esprit na ye, ora na ye qui bo kondi na ye sali. Aroti na ye. Oh, tinda na ngana kende chef, non. Toluka kiyo, ozala kite, osenga ki mbongo, mbongo ezala kite, ah. Suko komi kolela lela. Makamuna bino ya famille, bosi li savon la famille. Chef de l'État, azakunate, Aselo, azakunate, son excellence Nana Manwani na Kiumba, azakunate, biso, tout ça a besoin d'intérêt général, que la paix règne. Chers internautes, Ndeko Nsafu, je crois que vous avez asali soki philosophie, soki idéologie, soki nini, soki benganologie. Ba bengana nani Fachi. Oli ayebisa batu ba électeur na ye depuis botindanga na parlement na zora $21,000 chaque mois. Na pesa kabino combien? Na sa la bino nini? Rien. Fala yebisa bino depuis la commune député, la commune kosomba mbadi ya diamba, na melaka matin, midi, soir. Rien. Fallait que ça électeur na yeka comme la mituka ya bien climatisé. La comme la policier. Rien. Fallait que ça batunenga abana ko na balabala na boulet na Gombe. Azo brosser na libanda lelo akoma ko brosser na salle de bain. Rien. Fallait que ça bango na mairie Diamba na Tony na ye Kingunza, Kingunza ya Diamba. Bopaka eti. Eloko ezati. Ana pouvoir atabo kote Kingunza ya pamba. Atamola makolongulu kuna. Ake ya ba frère Martin asila.
akena Kisangani bayebisi ye biso to vota kayuti. Vous comprenez? Masolo ya ndeko Diongo, bomoni Diongo nenga limwe. Parti na ye balongoli. Bayebisi ozali ingrat. Finga mutu mususu me fachite. Mutu oya longoli na place ya pasi. Prison. Okomi libre. Olongwe na cité Baudouin. Oye na ville. Olingo lia tabala kapela ole. Olingo ke na wana bon marché ok. Mutu andenge wana yo craché pa na ye. Oye bisaye. Opesa ye carton rouge. Ba cadre ya parti ba moni ke mutu na ye. Et ça bienti. Et bon surtout comme ikolezo ya. Ba parti wana ya frère Dion ko mi balé. Bozela, bon peut ça a raison. Bon peut ça a raison, le discours du chef de l'État, là-bas le chef de l'État on va boyer. Avec ça qui nous déjà avant. Et ça n'a pas eu bon côté. Chers internautes, la ligne a souligné le mot que ça ligne passe. Biso ba africain pays to linganiti. Comment président de l'Union africaine Macky Sall, biso ba Congolais, nous le Congo, un pays hospitalier, combien de Sénégalais toboko laka awa? Bokende na Dima. Bokende, donc la Kinshasa mobimba wana Barumbu Kinshasa. Boke no mona ndenge babomaka ba meme bantabali banda bawara. Combien de wara to bokola? Boke na grand marché, wolo bateka ba mayaka ba nini ba montre bawara. Bazala ba documenté ba vanda kawa ba boti ba kolisi bana ba moni ba koko bawara. Awa. Mingi bazala na bibite na document. Ba Sénégalais. Mais président na bango akoma na siki lèche bot ya Macron. Donc asali allocution na ye, asali discours na ye sans kolobela agression ya Rwanda ya RDC, ye président ya Union africaine. Parce que le Zimbabwe, mais Congo, pays où est bon, on a épelé. Donc le cas on a ba lowa, on a ba boutique, banini, bawara. Macky Sall discours na yako tanga RDCT. Ayebi nombre ya bawara ba Sénégalais ba vivara. Mais abeti biso kara asali discours sans qu'on le la agression makamu Rwanda ezo sala na RDC. La CPI dans le tundu la lobby faut ça la réforme ya armée. Donc là musala makasi pe ya nana manwani na parce que la ba misala ya sika ba pesiye ba attribution voulais dire il y a ba réforme institutionnelle. Donc la police même l'armée faut pas ça la réforme. Donc kiza musala ya makasi mfumumbuku mulongeshi wakala sazui ya kolandela makambo wana. Donc na sepeli na ministre Lutundula ndenge a lancé masolo wana. Chers internautes, Tindika télévision lelo nayaki pona lancer message ya paix na ba Congolais nyonso oyo bazana bandeko bazana bayaka
bandeko baza bateke. Il faut leur dire que nous sommes une même famille. Nous sommes d'une même famille. Soki tokotisi mobulu entre nous, tokofongola la porte pour banguna ba profiter tokwe ya makale kale. Est-ce que bolandi ngai? Bon partager vidéo yo. Tutunga zola. To construire la paix, l'amitié. Munguna za musikate. Boyo ka secret. Banguna bayebi ke mboka o ezo bongala ngu. Bayebi ke facha do za deuxième mandat. Bazo combattre ndeye. Balingi ba déstabiliser mboka. Ba créer mobulu entre les populations. Bango ba profiter. Basala coup. Bozo yo kani bazoka na ba généraux, ba colonel, oyo bazana ba plan machiavélique contre l'armée congolaise. Soki to lingi prospérité, développement. Bokabula vidéo oyo na bandeko nyonso tozala bientôt bomanate tokozala ba perdant biso moko. Merci chers internautes. Émission esili ngai nabino lobby. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com.